Quelle relation est entre Kofolo Mide et Odile Manzaka? Bon, parce que tu es bima. Tu dis batali talinga na pour Odile Manzaka tata mutapsa wengi. Pour ce tu appelles bata wengi. Mais faut tout le monde relation nini Odile Manzaka na ngona Kofolo Mide. Et puis pourquoi l'isolo na bango mibale et bandela ki wapi pour ekwela wana na WhatsApp na téléphone kasi on a le bit et bandela ki wapi pour ba kwela na makambo ya landry japonais nini ko sala que Odile Manzaka azwa ba message wana abimisa na télé d'abord ça nous ko ridiculiser l'artiste le quoi Kofolo Mide peut-être que Kofolo sala ki ngona intérêt na bango mibale na Odile Manzaka ko na katiote na ngai Kofolo Mide le bail ki abokobenga pechango botuni wana o sabino ki travaillera kuna te parce que ceux qui va voir ce bimi c'est que Kofolo Mide mo mta autorisé ki Odile Manzaka année passée tout monde qui balandi japonais ba déclarer ki ba zo salaire te ba osala lisute batiki est-ce que ça engagé na yango na ngina loba comment muto aza engagé te comment muto asala ke pa na ote mais aya ko déclarer salaire pa na de mère wa défendre peut fallait pour pas mais kota la koleka na etando ke lo oni ezanga ki abenga fali na téléphone que président clip au sali eza bien te tant to moni que visé bimi fallait ko sala clip kota la demeure ça sortie médiatique avec que clip ani za mabe kala bandolo be selo moko bomba bomba mabe bomba bomba na bimisa siko muninga bimisi mabe eza wa mais to ki babenga ni pas de problème eza na ndenge ya ba femme victime olobi eza ndenge ya ba femme victime ba femme victime azaka mitema moto ay Robert eza na ndenge ba femme victime mitema da moto yango no moni ba komi na point wana ko benga na ye to solo la pembe nana ngo yebi te ke faire aleka fali na ba na kosala ba clip lelo ti lobby. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bien, mbote bonjour, ça dépend de l'heure, vous allez bakuya kolanda biso. Toujours dans Congo Winner Télévision avec votre humble serviteur Adi Dalumumba, autrement dit l'homme à la taille S. Donc, j'espère que vous êtes belé, vous êtes scotché, vous êtes branché. Toujours dans Congo Winner Télévision. Merci Nabino Lissous Balobi, tous en moi de la femme, maman, bonne fête Nabino. Donc, on a déjà, il faut que je qui n'a invité. Donc, Lelo, tu es tout sur la maman Kambébélé. Nabino n'a invité dans auto. Donc, il est tellement intelligent. Donc, à ça, on analyse bien, à l'Obercap vraiment bien. Vous avez dit que Lumumba présente quand invité, il a se présenter. Yambona yamba invité dans la boutique on appelle ça mbote bay onyo sur basalaka. Adida Lumumba po asomba moi t-shirt, asomba moi chaussures, asomba moi nini. Là je salue Balobi Mama Pépé de Paris. Donc je te salue Balobi sponsor officiel il y a Adida Lumumba depuis France. Là je salue aussi Balobi ma grande soeur propre Ninel Okema. Donc Bambote na pourquoi pas à mon bébé mon amour que j'aime beaucoup Balobi. Lorraine Lumumba Kamwania, je te salue aussi mon amour. Donc Bambote na bino ba fani nanga tout ya Congo Winner Télévision, vous continuez à s'abonner, vous liker et que ça la bien. Là si Montréal a prêt à Fongolanga na invité nangai donc on est quand même ça qui bino allo barakitoko. Donc déjà vous c'est pour vous ba kiti bo vanda. Bonjour. Bonjour Adida Lumumba, bonjour na babone surtout ya Congo Winner, bonjour na batutu balingaka. L'homme saint dans un corps saint, motomo peut terminer l'issumuté. Ya solo maboko pembe na yanga ko ba vérité rien que de vérité. Merci na ma maman chérie que j'aime beaucoup balobi Anibia Milai depuis France il y a eu ngwana sans oublier Mami Mukanya moi na poto ya Tongo là je vois directement mon vieux pire petit naé à San Vungu ya Bassan depuis Chicago. Mon toi da voisin ya Wera. Bako Sabino te le seul ministère dans le pangu na 4 États-Unis na Chicago da Wera. Parce que voisin na pire à petit na Hassan Vungu ya Bassan Vungule. Le seul moto azaka voisin na dans le pangu aux États-Unis za Wera. Merci tout que non na makambo on. Obuki na boki no mo sinanga te. Obuki te. Non si c'était. Non te. Aux à l'aise. Maman Wika la surnaturelle Tani Londo, Maman Wika. Des gros bisous. To Hollandais kala mingi te. Siko to lo ba moi si to lo ba likambu. Ah? Je parle de ma femme, moi. Non, on a bali officiellement, mais c'est ça Ah bon? Ah, l'homme saint. On t'a boyé les sous. Donc en tout cas,
awa nde bitumu te sous ça là. Voilà. L'homme saint. Bolimbisa moi mukie, bo comprendre kaka. L'homme saint. Tokende nanu, tokotana na moi pona boyaki pena ko flasher ba thématique tokolobela parce que ba tebele bakoma koyiba yiba mo ba makambo ebele. Tokotana na makambo ya Koffi Olomide na Landry na Odile Manzaka. Voilà. Namoni Landry to voice Odile Manzaka salaki na Koffi Olomide. Koffi a lobby que Landry a travaillé que pas na été. Donc namoni réponse ya Landry aleki na etandoike na ba sortie médiatique na ye a lobby que donc d'habitude moi bundeli Koffi mais Koffi a foutu à regretter pour asololi na muto kutalingaka été lesbienne moko boye Odile Manzaka donc à lobby n'importe quoi Koffi a salaki étant qu'analyste professionnel et pas na yo. Est-ce que Landry japonais a travaillé avec ou non toi travailler avec non, d'abord, il faut que quelle relation entre Koffi Olomide et Odile Manzaka. Ouais. Bon, parce que tu es bima. Tu dis batali talinga na pour Odile Manzaka tata mutnapsa wengi. Ouais. Pour ce tu appelles bata wengi. Mais faut tout que relation nini Odile Manzaka na ngona Koffi Olomide. Et puis pourquoi l'isolo na bango mi bali et bandela ki wapi pour ekwela wana na WhatsApp na téléphone kasi on a le bit et bandela ki wapi pour ba kwela na makambo ya Landry japonais il faut neto lukato découvrir yango avant de décortiquer masolo na bango et puis ni ne ko sala que Odile Manzaka azwa ba message wana abimisa na télé d'abord ça nous ko ridiculiser l'artiste le quoi Koffi Olomide. Ouais. Très bien. Na grandeur na Koffi Olomide akoki komi kitisa na niveau wana te. Peut-être Koffi asalaki yango na intérêt na bango mibale. Mais na Odile Manzaka. Ko na kati ote na ngai Koffi Olomide lo baiki ya bokobenga pechango botuni wana oyeb sabino ki a travailler kuna te parce que ceux qui ba voice bimise que Koffi Olomide mo mta autorisé ki Odile Manzaka. Année passée to mona ki ba Landry japonais ba déclarer ki ba zo salaire te ba osala lisute ba tiki. Est-ce que ça engagé na? Yango na ngina loba. Comment muto aza engagé te? Comment muto asala ke pas na ote mais aya ko déclarer salaire pas na. Bon azani ka encourager hein. Non. C'est faux. Koffi Olomide ebi bango. Yango na lobi ke botu na Odile Manzaka bien relation ni bazana ngona Koffi pour Koffi ba biloba loba. Oyebi ke na misika fumi pe na mbeto lo bisaba tu biloba loba. Ah? Na misika fumi na mbeto. O senti belenge na lingi sule ki note na ndako. Na lingi sule ki note na ndako. Non bengala. Non bengala. Non, c'est là. Si j'ai bien compris que ngolo balabiso ki Odile Manzaka na Koffi Olomide ba betaka na ba. Te na lobi bongo te. Na lobi kaka ke l'homme c'est motomo bo pete bina lisumute. Continue là. Na lobi ka vérité moko. Attention na mbetu pe lobi saka biso biloba loba. On parle là. Oso mona pela mutu, maman abotu akoliso mais olamuki na tongo mo maman mo venda so ndako na ngeza te ke ne pas petit frère na doit charge na musika. Batu ba ko po ete maman na obibise na ndako poni. Nzoka nde uti na butu. L'homme c'est azala lisumu te yalo banenga asola pembe. Donc bolande on a le début ya malobalanga bolande la conversation Koffi Olomide na Odile Manzaka bien uteli wapi bien mais soki uteli nga butu ngana osenga na Odile Manzaka abibisa subilo ka bongo te soko soli na mutu respecter quand même mutu wana garder ba secret na bino mibale okobimisa ngo libanda poani tala lelo yo o toucher motema ya Landry japonais parce que Landry japonais beba ina vienne oh le seul mutu atikala kazo bundela Koffi Olomide c'était Landry japonais mais Landry comme son repère le bika bazaki na moi guerre yena Odile Manzaka yango Odile Manzaka alaxi que patron na yo azaka mutu nanga pas de problème mais ko sala ngona angle wana te d'abord ezana ko kitisa Koffi Olomide soki ngana za Koffi Olomide na kati yo Odile Manzaka mbamo kokata na ndenge nini kokata na makambo ebele na kati yo kokata na ndenge nini sur tous les plans net planning ah net chukudu plan relation to kabwani ezana wo l'homme c'est dans un corps sain d'abord comprendre que ngana osenga pardon Odile Manzaka na bondeli yo ezalelo ka butu te o etinde obimisa ba voice
poursuit Kofolo Mide ezalaki butu nde elobisaki ye attention wana ezalaki l'homme saint alobi na ye mabe te pa fingi motu te ya sali analyse na ye selon ye merci l'homme saint tozaka na yo wana par rapport ya Koffi Olomide tomonaki Koffi Olomide susu asali basortie médiatique na ye alobi ke eza na bamisien ebele bakenda na ba DJ bapesa bango bambongo po babeta banzembo na bango te yango moniki album na ye esimbi te na ndenge oyebeli analyse okosala ekozala nani d'abord album ne simbi non te ke ebeta te album ya Koffi Olomide babande ko compliquer ngona d'abord et pas ya producteur bon album afaki madia banda kala ezwa ba retard babundisi yango trop par rapport à formule 7 ndenge ezalaki na nzela te formule 7 kuna ezalaki na nzela te omoni album wana ya ndeko na biso Fally eza vraiment kombo nango elandi yango pena eza pena formule 7 olobi ezalaka pena formule 7 sikoyo mpo abongisa yango mwa langage nabenga yango formule 7 eza formule pourquoi nabenga formule Fally asala effort nyonso tout ke album moko te beta na marché ezalaka ya ye olobi Fally asala effort tout que album moko te beta na marché ezalaka ya ye na lolenge nini voilà y en a ezalaka ya ye kaka na lobi effort tout donc ça veut dire quoi spirituellement physiquement moralement l'homme saint tosola donc ya munene tosola kasi na biso na bimisa biloko ti bimisa ko voilà Fally azalaka na point ya kokoma eloko Koffi Olomide alobi ya kokende pa ya ba DJ nyonso ya minene akoya na Kong atali DJ Abdul Simbalaro natikala koyoka te obeti nzembo ya Ferre to ya légende to ya Papa Chéri voilà stratégie Fally asala ngo trop taka mutu asala ngo tina babwata babara bandal omona bato ne baoleka baotika balanga nazalaki na bar na bandal ovanda banda album bende obeta tellement nalinga Fabregas nazonga Fabregas te oh mais Fabregas abimisi gomt bobeta onte ndeni omona DJ oseka hi wande alimbo alimbongo eza ba effort Fally asalaka pona ko étouffer alors Fally abundisa album wana ya Koffi Olomide makasi Fally savait que Koffi Olomide na banzembo bako comparer banzembo ya yete na ya Koffi po Fally na yemba nzembo te balbum tout Fally bimisa bamede eza banzembo te oh babengaka ngo nini bamour soki nini eya banzembo te Fally na banzembo te l'homme saint ozala clair na minute oyo soki na bafle oyoka nani formule 7 bafle nini babafle kaya babana babwati babanga ese ekufa babanga ezaka lisu te banga ekoma 21h22 bokata miziki siko banga ngo elengi nango eza l'homme saint bayina ape mutu boye te nalingaki makasi aza artiste ya mboka na biso mende lokute eleki trop olobi nalingaki mingi Fally mais lokute te meleki trop donc yanga te problème eza que so olobi nanga lelo bozoyoka Fally na nzembo nini bamede banzembo te mal accompagné na bien banzembo ya Fally oza marié responsable bano baza wana ofai na bana oyoka banzembo ya Fally malheureusement nayoka batabulei nayoka bamadi merci oyoki te pourquoi parce que okoyoka soni ya koexplike mwana alobi boye na nzembo oyo imagine moto aoyemba nzembo asali clip ye moko alali na mbeto abaola luketo olobi moto azoyemba nzembo azosala clip nango alali na mbeto azobalula luketo wana ni wana mais Fally wana nzembo ni botala nzembo yango ezalaka associé asala clip ya nzembo wana alali na mbeto azoningisa luketo est-ce que mwana mobali akoki kolala na mbeto aningisaka luketo azobenda basi azokoatire attention ya basi to ya mibali tosola pembe yaya pena boye alali na mbetu abaola luketu po mwasa ya to po mobali ya ça dépend mutu mso amesana ni kobina luketu yana ngo pete tobina ya telema biso mangala tobina ya kotelema ozoningisa luketu za debu tobina ya kolala na mbetu te soko moni mwana mobali
réflexion na izo ke ni wapi par rapport à makambo soki omoni mwana mobali alali na mbeto azondingisaka luketu seka koma mwasi na lolenge ni azondingisa luketu mpo mibali balula ye bamona penaki ye mobali aluka su mibali po toyebi bapede misusu batransforma pena bakoma basi bakenda basala bango so bani babenga yango soki nini balongoli ye batie ya mwasi ye azaka mobali ngai nalobi te ke fale aza mobali mwasi nalobi boye te nalobi boye soki omoni mobali alali na mbeto azondingisaka luketu seka koma mwasi bo soki bapesaki ye physique moko aningisaka luketu ana problème na ange te baopesa physique abongo neni et puis omona mwana mobali alati jipe lipende libanda na concert aobeta yango boye ezalaki jipe se oyebi ke obimisela biso makambo boye oyo nano etikala kobima te nazoloba babiloko eza vrai bocomprendre ke Kofolomide aza na raison ya koloba ke balingaki te babundisa album na ye le seul moto akoki kotelemela album ya Kofolomide makasi po papa oyo bazalaka lisu te kinkese azalaka lisu te wenge kutu bakipana bango quartier latin te moto akoki kotelemela album ya mopao ezalaka fali ya wenge te wenge bakipaka kofi te wenge mambo bakofi wenge depuis bango mo babeta chacho bakipaka su kofi te comment ke mwana ko révolté tina ba moment o papa aboti ye abanda kosala tata na ye bongo adoptaki mwana alinga ye mingi ndeti mwana ona fere ozangisa nga malobo oyebi Kofolomide banda daya koyebisa bafali avant feraya que boyemba le roi ye po omona ke Kofolomide reva fali te so totali bien par rapport à makambo c'est que Kofi a recruté Fali Poupa na image à faire. Ya image à faire. Ah bon. Po omona ke a reva fali te na vie na ye. Azuif a fali baza. Mais Kofa le kan émission pour en rolobake na vie na ye na ba chanteur na Congo. So azuif muto wa faire. Mutemane sepeli. Na ba animateur so azuif muto wa Bill Clinton. Mutemane sepeli. Mais je sais yaka. Arriva bango te. Arriva deux personnes na chance et faire na animation c'est Bill. Na danse pe azaki na danseur bande ko linga mingi c'était Fali. Ebisa na katiote tozaka wana. Par rapport ndongo loba que makambo loba, c'est totally bien. Ils appellent qu'à Fali te muta combattre Kofi Olomide. Est-ce que que ouais pas dans la canna tant faire yaka pas Kofi. Bon ce que ceux là peut-être un peu ba wenge mutu basali qui pour combattre album Kofi. Non. On se le dit. Non. Après avoir fait reconnaître pas Kofi faire à Longwe, combien d'albums Kofi bimi ses obet? Quel album Asuko? Non. Album moi Fali savait que légende et la bandemba kilo. Ouais. Celui ba tikangwe beta et ko étouffer formol 7. Alors faut beta ngo formol. Et la formule c'est. Voilà yum toloba. Il faut beta ngo formol pour kufa. Nda bundisio. Comme preuve. Kofi Olomide fera beta arena. Ouais. Premier ministère l'émission combo ya arena na Congo. Ouais, c'est Kofi Olomide. C'est mon pao. Ouais. Abeta te poigne. Non, il va dire ni la Kofi Olomide lobby yango asala interview na français. Oyo ba français bazo yoka. A lobby na arena ba yebisa ye message outé pas ya Macron que okoki ko beta awati. Macron le président natindi message. Camarade ya Fali Poupa. Camarade wana masa Fali. Ba camarade pe za ba jare belé. Ouais. Camarade moi samba les a. On a ebika master ya ma. Ngape na lobi ka camarade moi samba les a. Eza kana on. Tout développé. Hein? Tout développé. Merci. Namolo me mama ba. Allez comprendre kana ya mbi muta mayele na plateau na bisa ibino déjà na début l'homme saint. Mwana mbala wa boya lisumu. L'homme saint tokota mo mukie na makambo Fali Poupa. Biso tout toyebi que Gauthier Mascotte azala ngambo Fali Poupa. Mais lelo tout monde ba sortie médiatique Fali Sala abima loba que ye avaye mbela mutu faut payer $100,000. Voilà. Mais lelo tomoni Gauthier Mascotte aleki na itandoike alobi que eza lukuta. Zobani na rolinga pesa $100,000 parce que $100,000 en déjà ba faire. Soit tant que yo. Mais quand on sala analyse na likambo wana. Pourquoi batuna nyonso o baza pemene ba komi ko balukela Fali Poupa? To comprendre. Avant ndeko na biso fallait même ba communicateur na poto pour j'ai une chose à kimine. Na lobaki lo moko. Na lobaki
bato nyonso fali azomema na poto si basisi tourné to baozonga baobalukele oloba ngo déjà avant kutu bazonga avant mpe bakende etongo bake bazongi bato bapesi nga raison ke oza na raison babalukeli ye lelo naloba yango mpo nini nayebisaka bato tu baovoyage ne baokende kocomprendre à partir ya poto ke fali makambo amemelaka biso ezalaka lokuta poto ezalaka ya fali te ezalaka ya fere mais akangi yango banda 10 ans biso nyonso toyebi 10 ans abeti concert nini paka ngena 10 ans abeti biso non pia ba Zénith abeti ba 3 papa arena abeti Zénith faire abeta Zénith 3 U arena nini 3 U arena wana ba défilé bon wana concert olobi wana concert au défilé pour ondima mutu bola mwasi alifa sande photo mona concert obeti osilisi yo tali ba extrait te obengi mpe ba extrait ba extrait ngo mutu abina danse mususu nzembo eza mususu azo sala documentaire il y a 600 minutes attends 600 minutes regardez on va concert dans 2 heures bah ça la réduction non kata ba zo ba partie non la garçon à desco la garçon à fresco olobi garçon pali à desco donc yo o accompagner Gauthier Mascotte makabalo baki Gauthier Mascotte elo ngina lobeleza nini lelo nde batu tu bazaka pembe na fali ba comprendre ba comprendre que fali akanga biso kitenda mundu na misu fali ando kanga biso kitenda mundu on ndo comprendre que avi na eza lokuta nga lelo ata fali apesi yo bonjour il faut le ko vérifier bonjour wana bien au moins na boza na mona 18h yeboka le but après l'heure n'a pas l'heure si quoi c'est là ngalo ba fali ata atali yo sur salut tel salut ngo bien ko fali zo kosa ata na mbote so Gauthier Mascotte avant d'atteler donc il y a eu un monde absolu yuma on moni soki ovai na mutu o kose mingi andimaka c'est que mutu na komi yuma na ah bon bato tout bazaka pembe na fali ba yuma pas ya fali ko fali akosa bango trop bandima koloba boyete ko je vous dis fallait akosi trop aujourd'hui bato bafongwa mimisu bakomo comprendre que fallait akosa biso fallait akosi biso na beta accord arena 23 000 places babeta bebete kido 13 000 ah bon mais babi wana eza muta montant ko monter eza trésor congolais muta ça eza ba réalité à côté de internet ba mona keza yango donc eza lokuta c'est pour vous dire que fali vie naie carrière naie et vendre na mensonge entourage ce qu'il a fallu mobimba ba comprendre que fallait akosi trop ba koki ko accepter lisusu lokuta ya fali ti yango ko comment ça la ki yango mo ba Gauthier Mascotte ba ko motel melaye yango mo ba tutu ba ko mo boya makambu na ye yango moni ake plus loin ba pirier ba proche ba ko ko lâcher ye soki ba tutu ba ko mo tika yo c'est que carrière ne comme aussi là mais tu sais déjà double il y a Lyon zo beta te wana dans le vertige ya faire wana ko landa honte mais tout son gars tout ça la fali pour pas wana quand la sortie médiatique il y a Demer va défendre peu fali pour pas mais quand la koleka na etando ke là on y ezanga ki abenga fali na téléphone que président clip au sali eza bien te tant to moni que visé bimi fallait ko ça la clip quand la Demer à cette sortie médiatique avec que clip wana eza mabe kala bandolo belebselo moko boy bomba mabe na bimisa siko muninga bimisi mabe eza wapi mais to ki babengani pas de problème eza nango ndenge ya ba femme victime olobi eza ndenge ya ba femme victime bazaka mitema moto po jo oza yaya pena abenga ye pourquoi ça l'interview à bongo eza nango ndenge ba femme victime mitema eza moto yango no moni bango bakomi na point wana kobenga na ye to solo la pembe na nango yebi te ke faire alekaka fali na ba na kosala ba clip lelo ti lobi ngana yebi te yo mto expliquer nga na nango yebi te ke faire aleki fali na ba clip musika lelo na Congo faire aza mwana ya wera aza tobenga ye aza leki ya wera
Et ça, la star, mon côté, ça la clip, oh, les gars qui bouillent sa pipa. Feu! Bobby, mais ça va clip, nyonso, ba sala lelo na Congo. Clip, oh, les qui bouillent sa boyelingango. Ce qu'on fait, c'est les qui a wera. Pour d'avoir moins na wera, t'as leki. Ou bien tu as tes missions. C'est la réalité. Tes niveaux comment même ou bien tu as. C'est la réalité. Faire d'avoir moins na wera, t'as leki. Tu as tes missions. Pour la nini. Comment même melanga na. Oh, où soit-tu c'est la réalité non. Tu as la TVA ou tu as la internet, c'est quoi ça biso te tout ce sur beti. Au mon émission na. Blaise Boula lobby qui atika la komona faire rigola te na wenge musique 4x4 azala te. Obi. Émission c'est ma question c'est. Oyebi. Ma question c'est nga ba réponse. Oyebi si vous dans la grande sœur na famille les qui tout babali. Yepone ezala ma bala baleki na mona ba vanda ka biete ya libana na bango. Yo mo intérêt libana na bango ndaki tokote ya ba Blaise Boula. Ba rata déjà musicien Saint-Valentin tiraka le 14 février année pas betinete. Donc et puis il y a bien les gars bon tu as les ingénieurs attendre na ba biloko na poche. Yefanga zonga na ba pince ba tester. Donc et là bango na ba Charlie Prince ba tout le monde fait ba zonga ista. Donc et là pour la soki soki hier lobby a beta la faire été. Il y a des images Blaise Boula zo bina faire a Obwaka. Pendant que Bakenda concert à Côte d'Ivoire. Faire à Yemba, faire à Bouaka. Voilà, je me souviens qu'on a peine raison hein. Les un concert mon papa Chira banda Kobela. Akenda poto ko zoba soin. Faire Faire ende muto à Yemba. Longola ba biloko ya papa Chéri. Ba benga nani akoki karaté. Et on sait que faire pas longolango. A Yemba azo Bouaka. Blaise Boula na podium. Ce que Blaise Boula alors ba la fière. Nazo bisabino ngai pena ko vanda na ferre tendant tan na sala yango te ta niveau gratuité tondeni jalousie ce que l'on ni sala pour faire à la combattu même ko bandana ba kolo tina bana et l'on ni sala talent ya makasi trop te et bi et l'on wana zolo bawana à un moment donné tu es tozongi la cime batu ba osenga ba loba pourquoi wera ko sa la vidéo te pour a souhaiter à ta faire go la bonne chance pour la double Adidas Arena. Pourquoi ça l'a monté? À ça ça l'a monté à stade. À ça sur l'intérêt à ça l'a monté. Est-ce que ça va canna pour faire go la salara la kala chanson à salara ya bango ba siba bomba ba biloko wana moni ba faire baza bato ko sala erreur. Ouais. Mais à quoi demeurer une erreur tel wa fali. Ouais. Fallait ça que erreur et pas continuer ko demeurer une erreur. Faire ça que erreur ya ko ko be bala mukena vient de la forêt. Avant d'habiter on a venanga. Si Léon a fait, ils ont grâce là. Ailleurs dans le quartier là-temps, tant dans le quartier là, ça dit quoi d'être capable de mouquer dans mon pas habiter. On a mon pas. Les lois en bon terme na bango tout. Bien. À bon terme na bango nyoso. Tout ça n'est pas un fali. Côté la batu nyoso bazale pas ya fali. Otokolo ba ke bazala ba gaulois révolté. To ko mo na bango ba komi kozonga moko pas ya faire rigola. Tolinga toyeba. Pourquoi ba komi kozonga moko? Non mais vérité moko eza ba lelo ba comprendre que faire égol à Jésus. Faire égol à Jésus. Le Seigneur Jésus car azara moko mona nzambe. Toi na Jésus Christ de Nazareth. Jésus à Jésus car Christ. Ngana la petite na mo connaît Jésus. Est-ce que Chloé pas azala warrior révolté Jésus? Mais pourquoi ils allaient bon? Le problème est nini batu ozaki na mabe osaliki ndumba o violer bana batu o yibi eza na jour moko oko comprendre que te fona zonge pa nzambe eza fere ke na yo kumisa no Satan parce que na mona fali a représenter vraiment Satan en personne olobe fali hein na mona ke a représenter Satan en personne nande ko bible ezoloba papa ya lokuta. Non, on va lingala pour comprendre bien. Papa le lokuta ezaka Satan, le diable. Parce qu'il fallait vendre dans le lokuta, tu sais que azanan. Ah lokuta? Qu'est-ce que vendre dans le lokuta? Ada Satan. Wana peur ba mensonge. Voilà kasit. Parce que si tu vas oumele pas na trop, tant ba ko comprendre la vérité ba ozonge pas yana. Et pas nzambe. Parce
Jésus des nuances. Merci, C'est fait Maman Pépé. J'espère que l'homme saint, qui n'a besoin de rechuter. Tomoni liste Ezobi Maka, il paraît qu'il a fait rigolo dans la liste à Sali. Ba chroniqueur bazate a même à la télévision. Est-ce que l'histoire rwandaise est vraie? Tu es Lukuta. Non, liste est limitée. Côté on a combien kilo ndeni? Non, on a combien kiloté. Est-ce que la liste on a fait rigolo à Sali? Na ba yam pakaba na kati. Tola ba google golo bazana kati to ndengeni. Liste est limitée. Faire non à liste était ni à ba musicien ni à ba chroniqueur. Et le bi nani soliste na biso nani comme Kimi ils ont un abi les leçons qui na répété faire sola chula il faut de ça veut dire na ba musicien ba ngomo bato do kota banganga bato bazo bomana mais lo monga na esa bato poto eza sukate poto eza suka ya vie ya mutu te. Tu peux réussir ici à Kinshasa. Mais il y a des filles, balobi qui fallait n'enga même ba chroniqueur faire rigolo soit mimite le sopa. Faire alanda falite comme preuve. Pour la que faire alanda falite faire akimi ba yu arena ya akimi ba biloko tout fallait à beta. Abim sa biloko asika. Ouais. Bombe mo réseau ya na kata Italie. Batu ba bien honte. Ah bon? Italie zoya. C'est pour vous dire que ngala on senga na ba chroniqueur. Toyaka kolobela ferry. Toyaka kokende potote. Yes. Et lobi yampaka na kombo ya ferry nde toliaka. Na kombo ya poto ndete toliaka. Donc tolobela ferry, c'est là où tolia. Oko kende pe poto. Okomi na poto la libula meto nde Christ Njoro andola na cuisine na batu. Et tia kokata zonga kinimba. Walobi nani? Christ Njoro. Asani. Abandola na cuisine. Ah, mutawala c'est sur la vidéo ça. Alala na cuisine. Ya ngande cuisine ngana palais za bongo pena. Mutalala na cuisine. Christ Njoro andola na cuisine. L'homme saint. Manika genda poto place à vendre des athées. Bayambage na restauration comme na buta comme telenga na ti tongo wetana. Mais il a désactivé visa là. Ah. Fallait na lokuta moko ma. L'homme saint, émission style. Merci. Gabe la monnaie tukaka wala. Allez. Dédicace de la na bato tout baza awa na moni mpaka merci na présence ta une assistance. Merci na Chloé. Mungonge kauki nga Chloé o mutunao. Merci à bato tout balingaka l'homme c'est dans un concert. Tokutani mbala ya sima. Merci. Merci. En tout cas, on est ensemble. On est ensemble. Merci l'homme saint. J'espère que la CPLI, j'espère que Bino tout vos amis qui ont beau CPLI, vos amis qui branché toujours dans Congo Winner Télévision. Donc vous continuez toujours à s'abonner, vous liker, donc on est tout le barque sur la rapembe to finga raté. Donc a dit dans le monde ya raté pour na ko finga. Donc merci na Bino, na pesi sous merci na maman Pépé. J'espère que vous allez partager ou liker. Pourquoi pas ma grande soeur, propre Ninel Okemba. Pourquoi pas à Yampaka. Je te salue aussi mon vieux. Donc Nzamba Bombayo. Merci aussi à papa Hervé. Donc Toto c'est la vidéo. Le seul artiste qui a été dans le pays étranger. Awa. Première fois concert total en streaming. Toyeba yango te toyeba yango pas mundele mais lelo tokomi ko yebango et pas ya faire rigola. Tika Nzamba Bomba bino nyoso bozuli baku ya kolanda émission na bino toujours na Congo Winner Télévision avec Adida Lumumba Loma la taille S. Je vous salue, gros bisous à vous. Bye. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.